bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. OTP bon début de semaine, on a bien eu occasion ya kolanda basango la biso journal peuple na esengonyo so to fongo le pour la côté semnon de chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayamba qui ambassadeur ya Italie na République démocratique du Congo Alberto Petrangeli oyo aya ki kopesa yeba adie après 26 mois ya mission diplomatique na ye na République démocratique du Congo héritier mapine mapesi no ba détail. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki samedi 19 octobre 2024 na cité ya Union africaine ambassadeur ya Italie na République démocratique du Congo Alberto Petrangeli ye ayaki kopesa ye badie après 26 mois ya mission diplomatique na République démocratique du Congo azalaki accompagné na ministre ya République démocratique du Congo ya ba affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanye boy diplomate italien abetaki masolo na chef de l'état pour na oyo Italie ba relation bilatérale entre RDC na Italie pour na oyo Italie coopération entre Rome na Kinshasa ambassadeur Petrangeli ye azongela ki mingi ba action oyo ambassade na ye azali bongo ko amorcer ba chantier oyo ezali en cours à travers mboka mobimba pour na ko renforcer ba relation politique pe commerciale entre ba mboka mibale pour na Alberto Petrangeli alobi ezali bongo na bilenge ke RDC esengeli aye bana ko parier esengeli vraiment ko investir na bilenge na éducation na formation professionnelle pour na kopesa ba moyen oyo bango bakokende liboso ndenge ambassadeur italien atalisaki. Président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, à Zalaki, na séance de travail, week-end, et longo na délégation, et à syndicat, il y a enseignant du Congo, Sineko, na Mokuse, Oyo, et Kambamaki, et pas secrétaire général, Nabango, Cécile Chiyombo, Peba, député nationaux, il y a Congo central, héritier Mapinde, mais il y a pas de détails. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a betaki masolo topé azalaki na séance de travail week-end eleki et longo na délégation yaba syndicat yaba enseignant du Congo Sineko na Mokuse oyo kambamaki na madame Cécile Chiyombo secrétaire général na bango pe ba député nationaux ba eli ya Congo central Jonas Chundu et longo na Maneno Riziki ba échange oyo etonaki mingi autour ya révalorisation yaba enseignant congolais oyo bazali lo
na ba problème administratif ya ndenge na ndenge pe logistique surtout ba problème financier oyo ezali ko permettre bango te basala mosala na ndenge ya malamu ayokaki bango président ya Assemblée nationale akumisaki bokasi ya ba enseignants ya République démocratique du Congo oyo bazali ko se sacrifier depuis ba mvula ebele po ete bayeba na kosala relève malamu na oyo etali formation ya bilenge a soulevaki le fait que budget oyo ezali réservé na éducation nationale pe nouvelle citoyenneté et sengeli ezala élaboré ba tenir compte ya ba proposition oyo esalemaki et pas d'experts ya secteur oyo ba kozala associé dans syndicat ba enseignants du Congo. Après chacun exemple ya malamu, professeur Vital Kamere asengi na Sineko ba désigner d'experts pour na ko travailler elongo na commission ya Ecofin ya Assemblée nationale pour na examen approfondi ya projet ya loi de finances 2025. Pe le sous occasion pour na Sineko ba yeba na kozala na katikati ya ba discussion oyo ya affectation ya ba fonds publics na table ya ba décision na niveau ya pouvoir législatif. Pe asengi na Sineko ba yeba na kolongola grève ya ba enseignants pour na konyokola bana ya kelasi te. Honorable président ya Assemblée nationale à comprendre facilement que nyonso ezali koleka na système éducatif ya Congo azui question o na maboko atindi yango na Ecofin ensemble elongo na ba enseignants to ba syndicat na bango bakotala tala ndenge nini kotinda ba délégué ba na ko discuter et pas ya ba enseignants oyo bazali kotika grève lelo alobi bango balobi bazwi réponse moko ya esengo pambate esengeli bazongela nzela ya mateya na République démocratique du Congo bimba balobi bazali kondima ko déposer ba arme na bango par rapport ya réponse oyo ekomeli bango réponse oyo bango ba considérer ezala bongo fidèle ndenge madame Cécile Chiyombo abakisaki esengeli bosimba ke exercice oyo ekozala prolongé na ba syndicat de médecins ya intersyndical ya ba agent pe ya ba fonctionnaire ya République démocratique du Congo oyo pe bakozala invité na séance de travail na commission Ecofin ya Assemblée nationale na cadre ya examen ya loi de finances 2025. Rapporteur de l'Assemblée nationale, honorable Jacques Njoli plutôt Ayambaki, week-end et l'équipe délégation et Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Anatese Namokuse, Oyo et Kambamaki et pas ya président Nayango Mwami Munongo, héritier Mapindemi, encore une fois de plus, après ce pas détail. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli, Ayambaki week-end et l'équipe délégation ya ANATC, Alliance nationale ya ba autorité traditionnelle du Congo, Oyo Kambamaki, na président national na bango Mwami Munongo Mwenda Bantum Siri, boui délégation Oyo bayaki ko exposé na rapporteur ya Assemblée nationale, ba difficulté tout ba problème et belé Oyo ba autorité coutumière bazali kokuta na yango na gestion courante, boui na tinawana structure Oyo baye ko solliciter accompagnement ya chambre basse ya parlement pour na kolongo la crise oyo bango bazali komona bisika na bisika oyo bazali kosala tope na ANATC balobi baye comité moko restreint pour na kobeta masolo elongo na rapporteur ya Assemblée nationale pour na kotalisa makambo oyo ezali lié na pouvoir coutumier pour kotala ndenge ni chambre basse akoki ko accompagner bango pour na kolongo la crise oyo bango bazana yango balobi bazana espoir que Assemblée nationale et aider bango pour na kolongola yango. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli, yé a promettre bango que a ko s'impliquer personnellement pour que chambre basse ya parlement aye banako kota na makambo yango, basi lisa makambo eteli crise oyo bango bazana yango. Ba membre ya délégation ya ANATC bazonga ki très satisfait pe balobi bazana assurance que bazui et pas ya rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli a komema ba solution na ba problème na bango nyonso. Premier ministre Judith Soumino Tuluka akutana ki week-end elekina homologue na ya Belgique Alexander De Croo na bureau ya premier ministre ya Bruxelles rendez-vous oyo ezalaki na cadre ya participation ya 10e édition ya forum Rebranding Africa. Nathalie Kaila héritier Mapine Mbapesi mwa détail. Vendredi 18 octobre 2024, premier ministre Judith Soumino Tuluka akutana kina homologue na belge Alexander De Croo na bureau ya premier ministre na Bruxelles. Rendez-vous oyo ezalaki bongo na marge ya participation na 10e édition ya forum Rebranding Africa
oyo na bokutani oyo Judith Suminwa atalisaki importance ya masolo oyo mingi penza na contexte actuel oyo ezali renouvellement politique na Belgique ye atiaki mingi défi oyo ezali kokoma kati na ba relation bilatérale entre RDC na Belgique atalisi ke ezalaki na litomba po ke ba question oyo nyonso basola yango ensemble ezalaki pe na litomba po na boleki na ye na Belgique ayeba na ko aborder ba enjeu nyonso na makambo etali ba relation bilatérale entre RDC na Belgique boye bango nyonso alobi ba profitaki na moment oyo po na ko discuter na ba enjeu nyonso oyo ezali ko exister entre bamboka na momi balé alobi amoni kelelo baza na position oyo Belgique abandi moko komona véritable partenaire na ye lokola RDC boye bango nyonso ba s'engager na processus ya partenariat gagnant-gagnant ndenge premier ministre atalisaki ke ba engagement izwami entre bamboka nyonso mibale bokutani oyo ezali ko marquer étape moko significative pona oyo etali renforcement ya ba lien ya bondeko pe ya économie pe ya diplomatie entre ba nation nyonso mibale ezali ko fongola nzela na collaboration moko ya malamu na bamvula ezali koya. Sur la primature, Sengali Koyeba qui est na éducation, bo simba ke gouvernement Suminwa ezota lisa bonne foi na yango pona oyo etali bongo ba engagement ya bibwa nyonso ezali vraiment respecté na 80% ndenge héritier mapindemi atalisi. Gouvernement Suminwa azali kotelemela précarité to ba condition mabe oyo ba enseignant bazana yango natina wana a lancé ki série ya action oyo ezali ko bota mbuma déjà pe ba résultat na yango ezali ko mona na mingi na oyo etali amélioration ba conditions de travail pe ya vie ya ba professionnel ya créé parmi ba relesengeli ko talisa exécution record ya ba engagement ya exécutif central na leadership ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka pona kotala ba principale organisation syndicale ya ba enseignants oyo ba bengamaki kolongola mouvement ya grève na bango na 80% ba accord oyo ezalaki signé entre ba parti nyonso mibale ezalaki exécuté na moins ya 2 mois oyo ezali mbale ya liboso action mususu ezalaki initié na gouvernement Suminwa création ya mise en place ya commission permanente pe ya suivi ya ba accord oyo ezalaka conclu le 26 août na Bibwa entre gouvernement et longona banque syndicale ya ba enseignants arrêté interministériel oyo ezalaki signé lundi 14 octobre et outi koleka po na tina na yango na ngambo mususu banque syndicale pe banque gouvernementale ba lancer assainissement ya fichier ya ba enseignants po na ko retirer ba fictif nyonso oyo bazali ko futama na esika ya ba enseignants oyo bazali ko sala mosala pe ko luka ndenge nini ko tombola ba salaire na bango gouvernement azali ko tala pe ndenge nini ko pesa statut moko particulier et pas ya agent public ya l'état pe enseignant ya République démocratique du Congo pour na ko permettre na ba professionnel ya créer ba bénéficier na ba avantage nyonso oyo esengeli boy ko souligner na ngambo mosusu plaidoyer oyo ezali mené na ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Raissa Malou mercredi 16 octobre auprès ya président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe pour na prise en compte ya situation ya ba enseignant na vote ya projet ya loi de finances 2025 aboyebi que situation oyo ezali bongo ezali ko préoccuper gouvernement bazali ko tenir ko améliorer ba conditions sociales pe ya ba enseignant chef de l'État azali ko instruire tango nyonso gouvernement ayeba na ko sala la pouvoir na ye pour na améliorer ba condition pe ba statut na bango boye wana ezali essentiel pour na koya kolobela honorable président ya Assemblée nationale problématique ya ba enseignant ndenge ministre d'État Raissa Malou atalisaki na plaidoyer oyo etalisami ke ba délégué ya ba enseignant bango ba kozala na misala ya commission ECOFIN ya Assemblée nationale pour na projet ya loi de finances 2025 victoire mususu ya ba enseignant ya ngwana bosimba ke gouvernement Suminwa azali ko s'investir pour na rentrée scolaire ezala apaisé grâce na compromis oyo ezwamaki na banque syndicale ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté après misala ya commission paritaire entre exécutif et longona ba syndicat ya ba enseignants quatrième pilier ya programme d'action na ye 2024-2028 gouvernement Suminwa azali ko s'engager pour na kokoba gratuité ya enseignement oyo ezali bongo base ikozala pe compléter na ba effort pour na ko améliorer ba conditions ya apprentissage ya ba élèves pe ba conditions ya misala ya ba enseignants nyonso.
Natina réunion au Salemaki le 16 octobre entre gouverneur et la ville province à Kinshasa Daniel Bumba na ba bourgmestre ko bakisa ba syndicat ya ba marché pour na sensibilisation ya délocalisation ya ba marché pirate pene ya ba grand marché boye ba ke réunion mosusu et Salemaki na bokambe mi ya ministre provincial ya ité par Nathalie Kela Kapenda zaki kuna na compte info lingala na mobili ya papa. Après réunion Oyo, gouverneur de la ville province à Kinshasa, Daniel Bumba, à Salaki, na ba bourgmestre concerné, pe syndicat et vendeur, na ou itali activité à sensibilisation, puis délocalisation, y a un marché pirate, na ou itali 5 acteurs autour y a grand marché, Oyo, itali bas travaux y a modernisation. À côté qui sont ces pirates, il y a aussi des marchés organisés, mais c'est déjà impératif que tous organisés là pour améliorer notre vécu dans ces milieux urbains. Commission ad hoc Oyo ezalaki instituée na autorité à ville peut présider na ministre provincial et infrastructure basanganaki vendredi 18 octobre nyonso wana na implication ba bourgmestre Oyo bazali concerné ya Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala pe ba acteur Oyo 17 nde ezalaki identifié pour na koyamba provisoirement bateki Oyo ba délocaliser bango pe commission a ko banda déjà mosala na yango samedi 19 octobre de ministre provincial et infrastructure a koleka pour na ko lancer mosala ton ya kozela ezali lisusu te vision ya chef de l'état et sengeli bongo ezala réaliser bandela Oyo eza pembeni ya marché et sengeli ezala bongo moderniser bosimbaki pour na kopesa accès na grand bijou Oyo ya marché central 5 acteurs nde eza concerné yango ezali ko représenter 4,88 km ba bourgmestre balancer message na ba vendeur Oyo bazali bongo koteka na ba marché na bango pirate tango esengeli ya kolongwa isengeli balongwa sans problème pour na nyonso wana ezali pour na intérêt ya mboka yango ekosalaki ba infrastructure ezala bongo moderniser bosimba ke ba travaux Oyo ezali impréalablement na kati ya ba service Oyo ya marché ya Kinshasa ba travaux ya construction ezali ko kende bongo malembe na suka objectif ezali ya ko viser ke ba éliminer ba wende nyonso ya mike pe pirate Oyo ezali pembeni ya marché central yango ekosalaki circulation ezala bongo malamu pembeni ya wenze pembiju Oyo ezala bongo kitoko pona bakinwa nyonso. La société Bosimba Kemfula Oyo Enoka qui na tongo ya samedi 19 octobre na ville province ya Kinshasa boye bake etiki ba dégâts ya ndenge na ndenge bola na ba détails elongo na héritier Mapine Mpe Stéphane Skande. Ezalaki bisika ibele na ndenge ya kosakana te weekend eleki na ville province ya Kinshasa sima ya mvula Oyo ebetaki mokolo ya samedi 19 octobre na avant midi population Oyo bakutanaki na yango bamonaki mamona mbwa mafwila kumbundu inondation na ba grandes avenues ya ville ya Kinshasa ba quartier ebele population azalaki ya kozinda na ndenge ya kosakana te Oyo nyonso bavandi pene ya ba petite rivière tozali ko pointer misapi na biso na ministre ya UTP ministère ya habitat pe logement gouvernement ya ville ya Kinshasa mingi OVD Oyo bazali censé ya ko curer ba caniveau pe kozipa mabulu na ville ya Kinshasa mobimba na Kinshasa salité et koma na yango lokola sujet moko normal ba caniveau et koma bisika ya ndenge ba caniveau ezali nde bisika ya kobwaka ba poubelle awa na ville ya Kinshasa ba petite rivière kutu moyen ya koloba ezali lisusu te mboka ekoma lokola euta na guerre ezala na Gombe système ya sika ekoma ba jeune babimisi ba salité na ba caniveau basangisi yango ekauki yango moko ezongi lisusu na ba caniveau esika ya komemango ezali te insécurité sanitaire ba service ya hygiène ekufa ebongo kende na ba wenze esika oyo bazali censé combattre la propriété kasi pasi pe mawa autorité ya l'état ezalité nyonso oyo faute ya ba député nationaux pe provinciaux
oyo bakoma na bango kobeta bakop elongo na baministre sectoriel pe bamandataire public kotala badega ya boye esengeli badepute bakonvoke baministre to bamandataire baya koexplike mpo na nini mboka ezali abandonné na niveau oyo nyonso oyo ezali kozongela premier ministre chef ya gouvernement oyo esengeli abeta loboko na mesa pour na sauver mandat ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas toza na posa to mona ba bêtise oyo li société na ville ya Kinshasa ezali soni moko ya makasi niveau ya saleté oyo evandi na ba caniveau pe ba petite rivière ezali kopesa pasi pe mawa soki mvula yindi elingi ebeta bakinois bakomi kobanga baibite soki de lige ya Noé ekoki kosalema lisusu mokolo mosusu awa na ville ya Kinshasa. Lenge ya communauté teke umbu oyo basangana na lisanga babengi bongo EGM na bokambemi ya coordonnateur na bango Patrick Boloni basalaki bongo déclaration moko po ete ba expliquer tina ya salongo na bango ndenge esalemaki te weekend eleki. Mutualité des jeunes umbu MJH na mokuse oyo ekambamaka epana ye moko le poumon d'acier l'homme capable le grand chef Patrick Moloni oyo azali bongo coordonnateur ya communauté teke umbu kin est elongo na les amis de Gisèle Moloni ajem na mokuse basanganaki weekend eleki epai wapi bakendaki solo kosala déclaration oyo ezali kolobela bongo salongo na bango oyo ezalaki prévu esalema weekend kasi esalema kite bango nyonso lokola moto moko babeleli pe batuni motuna oyo ba jeune soki balingi basala salongo to pe babongisa bisika bavandi esengeli basenga autorisation nzoka nde toyebi biso nyonso ke kosala salongo na République démocratique du Congo ezali liboso nanu koboya mbindo pe bosoto esika bofandi pe ko soutenir vision ya chef de l'état na oyo etali bongo bopeto pe ko accompagner misala ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba na likanisi kitoko oyo azwa bongo ya Kinshasa eza kobonga kokamwa salongo na bango esalemaki te po ba empêchaki bango na regret nyonso na mitema bino moko boyoka raison qui malheureusement dali annuler l'autorité municipale ya commune Yansele. Alors, tous un sentiment, il y a regret du fait que l'activité est dans le sens, il y a quoi accompagner vision, il y a chef de l'État, na autorité provinciale, le gouverneur Bumba. Donc, tous un sentiment, il y a regret. Moi, ils ont un sentiment à regret. Tous exprimer sentiment à regret parce que Batunde va traduire mal message au Ezalaki, message Ezalaki adressé à Bajen. Mais va traduire mal. Ezalaki domaine de collaboration entre bureau et coordination dirigé par le chef coutumier Patrick Moloni. Yende a initié qui alors non voilà en tant que jeune il faut accompagner ba konzinabiso ya mboka notamment le président de la République le gouverneur de la ville na makambo oyo bazolobela etali salubrité biso moko nanu il faut to banda ko bongisa mboka na biso en tant que autochtone ya ville province ya Kinshasa pour que bat o ba roya kapé balanda exemple pa na biso. Bon, le message était passé, tout le monde a compris, nandenge na ye, ba traduire pe nandenge na bango, et puis et bendi ba makambo ebele, côté frustration, et puis et memi vraiment na ba o ezaki dignité ya kobima. C'est comme ça que bonjour, tovani pe boye nous avons vu réaction et autorité municipale. Alors non, voilà, il n'était pas saisi alors que basolaki et les cas qui nyonso, basolino son nazo eleki na ba voix ya ba réseau. Coordonnateur ya communauté Tekeumbu Kinshasa Est tomoni bongo chef Patrick Moloni elongona molongani na ye mama Gisèle Moloni bakiselaka ye mama Tabita ya communauté Tekeumbu babeti maboko na mesa balobi na likambo etali bopeto bakolembisa maboko te surtout na commune ya Nsele pe ba village oyo ya nzinga bakosangisa mwa ba moyen na bango bakoko
toujours na kosala bopeto pona ko soutenir vision ya chef de l'État pe ko soutenir gouverneur ya ville province ya Kinshasa bango balobi nzele na bango soki elati lele ya sikate engeli pelele te bango bakotika te kosala salongo. Yo mtoza na poster ya kokende États-Unis kene mbango na ba extension nyonso ya cyber café Eric bazali ko betisa yango kitoko. Nathalie Kaila Kapinda. Tolobaki boye bonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango date déjà connue depuis le territoire ils ont bandé l'été octobre et aussi la le 5 novembre. Alors tu es déjà dans la matériel de besoin mon andi ba fungula bo mon na matériel la sika bo bangati donc mon konza de le territoire le net ozolo bana ba presse ozolo la kisa kokeba nikolo yo ba période yo et dans la période oyo ba les gablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba bigablo na bango ba ekota ba beta développer ya on a vu ça bana Kinshasa ba matériel ozo mona za qualité à dernière cri tout ce ko beti développer na ba agence de travel au suite fandi sa famille on est sur problème na ngadi bo bino mo botala ane oyo o mali ba visa oyo ne bo mona ba ordinateur oyo ya sika ya dernière prix bo fongola yango bo fonga bo bimisa na minute bo mona agence mon côté bo mona sibeka pe mon côté ba tu bazo zo ba visa ba otini ça na ba agence de travel alors bo sala mayele bo ke ba bali gablo ezo kongo na mikolo ko koma ba agence de voyage et ko koma ba beta développer mais ke ba to nyoso ba gagner qui hier ba yaki pendant na pété ba prise en charge prise en charge est comme très difficile. États-Unis comme une complication grave. Donc ceux qui osent la prise en charge de muta oyamba ote ba couper ça yo visa ti ba opimela. Ya on a été ba tunyoso. Ko obeta libanda. C'est un problème na ngati. So obeti libanda na ozo prise en charge. Na République démocratique du Congo place ya kolata ba sapatu ya kitoko ezaka na 7e rue du Mété et pas ya Papa Griffe. Héritier Mapinde mi iga ontingi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso ukota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel arigetaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Nazara Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas ya Koutanga déjà Nazara Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous devons combattre les expatriés, nous devons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac
pour la cordonnerie na maroquinerie. Attache sur les bolits, le col à ilk. Oui, na diminuant le col est mort, na diminuant le col est mort. Attache le col est mort, na comme ça le col à ilk, na comme ça. Mais pour la ninité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Boninga na kufana qui na domaine nanga. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopesa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Grive, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Potifa pesa potopota kitoko équipé acheter za mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Ah merci, ya buine bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Potifap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesa kabango poto poto Protivap esa ba pota pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro tala ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro eloni esila kate info lingala journal ya peuple pona peuple yango ekomi na suka bandeko botika la malamu au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma patrie RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.